publicité wana ebeti ba vie koleka ba film musu ya mams. Ah, ozo nini kati bango ba nini ozo bita bordi ya makasi malika nini dans les autres ba communicatrice communicateur ya mams baza bato moko mams fa benga na bango ozo comprendre ba yande pona ko la stratégie nini ya kosala promotion ya madame Belle Vie et donc ya mams. Denis c'est pas se pela na ba commentaire ya de la star té so gars lobby commentateur na eza de la star yem tazo ko interpréter mais interprétation de la star ezo se spécial mon pasteur té na mona le na Diego Ngalanga nza je m'appelle pas Diego Ngalanga Dorcas Bolokoko tout le monde qui est sous té a bunga vraiment na internet. Lelo boye to moni ndeko na bino moko pe azwaki temps ya koyamba ye na plateau koloba ete moto nyonso oyo azwaka temps ya kokende na Bella Production pourquoi il faut sima na yango afinga mams ebele ya bacomédien na ebele ya bachroniqueur soki akomi famille libota il faut automatiquement cible na ye ekoma mams. Boloko comme trabi bongo chance ka komone boloko ko ka de komone boloko ko yibaza bololo ozo mona o belo mo eza mensonge ok les contrats batunde ba utaka na kati ya SB ba ofinga ba ya ofinga madame Belle Vie est-ce que moi c'est déjà les gars dans TV finga papa Koulout est-ce que moi c'est déjà ba soin papa Koulout bon la liwa les papa Koulout abandara go finga abana go finga lela nini yo la tilo ko mika ba no la tango ni kana ni banani batu ba la tango ya takutango bordir makasi boy pourquoi bordir makasi boy ne ko na ya mbali. So moi moi ça ba problème belé ba kuma ba kanda ya ozo voir kanda suneni moi si so ka zana mobali te ozo ba troko muzo mona ninga ka bazaka moi muzo mona kasa abogela nani mbwakela mais moi na za sa mobali omoni siko yango mona bilo mususu o lingo kole loko yo sa bongo te ya koloba bongo te mais tango yo ozu lo muto lobelo mo bwana yo zo ngo sekisa yo pour ya lobi ne yo kola ngo mais sekisa yo c'est la film promotion c'est ça film ça la promotion bon ça la promotion là bango ba ça la promotion bino côté no promotion zo leka kitoko so non ça côté la promotion ma casse la film ngano talama ba film ezo talama te ba film talama te ya tikolo ba problème déjà ndeko na biso akufi atiki batu pa famille na na pasi c'est ça oso mona d'ailleurs déjà na soki ya solo papa Kouloutou a lobaki mabe pona ndeko akufi famille na balingaki baya mais si on va de la moto, c'est la moto analyse et le y a salité. Coco c'est là makambo. C'est ça. Si je me souviens au monde boye, on va dire là to la muki boye, bateau yo zuma za ba mika na bango alobike. Baboma bateau ya na ngai mtalinga ka batu neme kasi boye. Surtout que dunga lobela mingi. Oh bisto protège kaza valeur mams. C'est ça. Tu veux to là to va to bi mam, zuma pas conseil be mams makambo ya boma mutu. Mais oui, zuma za aza capable. Si vous avez le ressenti, papa pour ta famille. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir à travers moi. Votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses et l'artiste, je suis
Exode Mikebi pour le compte de votre analyse. Voilà, je suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Abakouk Conscient, Naibisa Kibino, bon mais ça n'a vraiment na dio oyo parce que bon benganga songi te na nanga songi te na ko sala ka musala soki mambo chokenga bu e betina mutema na kokate. Et ça là, on va bien. Voilà, je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne d'Elix. La maman, elle est d'une Mikebi, ma petite sœur chérie, elle est d'une Mikebi. Et pourquoi pas dire un grand bonjour à Grady Mikebi, ni scientia la moisson yaskini, moisson ya mukuse atalo. Et là, ni scientia là. Et pourquoi pas dire un grand bonjour et big dédicace à Sarah Mamengi, moi ya mi pende oye tonda, moi ya 1m60 nzambe nangai, moi ya boya choko. Elle s'appelle Sarah Mamengi. Ni tache, ni bouton, ni vergeture, moi ya 1m80, moi ya tonda. Elle s'appelle Mawivine Mukanga Mukoko plus 1 États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est par ce nom que nous allons débuter notre tranche aujourd'hui. Comme je disais, je suis avec Abakouk Conscient, Nanyako Futa Malelo, Nani, Nyonso wana tokoye bangona Abakouk Conscient. Voilà, merci beaucoup pour la présence. Il y a Papa Kouloutou, il y a famille Libota, Jerry Kobetox pour la assistance. Vraiment, plateau M16 a déjà ouvert. Comme je disais, je suis avec Abakouk Conscient. Bonjour. Ouais, bonjour, Exode Mikebi. En tout cas, mbote na abonné fidèle à la chaîne Oyo, mbote na Abakouk Conscient nyonso mbote. Voilà. Na bana famille Bota, mbote na Mam Cécile, mbote na Madame Bellevie. Mbote vraiment na batu nyonso vraiment balinga biso vraiment. En tout cas, tout ça. Voilà, Abakouk Conscient, tomoni lobby tout ça qui n'a eu analyse par rapport il y a film na biso mon église où ils ont les canapés la production tout le monde qui premier épisode les lots bâtis déjà deuxième épisode en tout cas ils ont que ni film vraiment ils ont que ni ba famille ni bota ba consommer kayango ils ont que très bien ton ni Abakouk Conscient en tout cas vraiment film ils ont que bien mon église en tout cas la film wana na ebandika boyana balina boseka déjà non il faut passer un pétage à Zamabé pas vraiment madame Bellevie kana dans la vision soko vraiment nga ça la film na aponi mutu atala vraiment tika na so mutu c'est ça atali vraiment en tout cas dio moko abeti wana madame Bellevie mona pasteur pétage de Nilesi ah non tu sais konfungo la boité so konfungo bato aussi la sentiment donc ba dio wana ou bien ndenge madame Bellevie akutanisi tomoni nani ndeko na biso auti prison nani do la star azana kati église tomoni pasteur de Nilesi azana église pasteur Serge Mwemboku tu pe azana église tala nenga zolandi samisu ebe sala mala ba église belé sala maka koti boye pasteur pena ko pena jité azote mais au senti pena que atmosphère azote les atomes la de la zéro pena te zéro la na bio la bio ko benga c'est en tout cas vraiment ils a consbo bato ba songo kaka film été ils a conseil mo mise en cache c'est ça on va passer belé lelo pe to ça bato mususu mona ala muki pia keleki manga sabi no sa nini à ça l'église pour ça na nzambe te nzambe to ça ta ba jebiso na biso entre nous c'est ça nzambe ba sakana na eti bato belé lelo ko mo sakana na bona nzambe o eza conseil mo en tout cas félicitations à Madame Bellevie azo pesa bato conseil ya mona no bakata ngai na mona ka Madame Bellevie kana lambi biloko kotisi be pis et ça la ranga sentiment pour ngana ya kolia ozo mona eza sentiment donc a pesi conseil vraiment bato belé lelo komika boye prophétie Exode Mikebi oke de poto na la la poto nyonso na zaki na na poste fola bimisa na pesa po ani yoki sanga poto ozo bala lobby bana basi mamai moi soko mi déjà 35 ans ozo bala na moni batinelo mobali ndo sana
maman oza déjà mobile yo momo oza mobile te mais ya solo amen yo bimisi mongo pesi et ça va conseil mon madame Belvika nazo pesa biso ba faux pasteur ba faux prophète bazali mais la pasteur Denis c'est pas zo sepela na ba commentaire ya Dollar Star te soki ya lobby commentateur na eza Dollar Star yem tazo ko interpréter mais interprétation ya Dollar Star ezo sepesa mon pasteur te na mona le na gegwa ngala nganza je m'appelle pas gegwa ngala nganza voilà, merci beaucoup. En tout cas, on est là qui vraiment parti promotion. Il y a film, ils ont une belle production. Bobé Tarapi tour na Candy Star, ba film pe ko takawana. Bobé ta tour pe na ba mourinho sur le cinéma congolais. Bobé ta tour na batunio so bazo sala azo sala musala na kitoko. En tout cas, ba Dina Chou, ba Pesha Lover, ba coup conscient. Nio sobo ke ne ko tala vraiment ba star na bino bon matisa to matisa biso nyonso cinéma congolais ezalaka kitoko makasi abaku conscient lelo boye to vanda to moni ya na biso ya Jerry Kobetox kozala nini kokosela ye makambo on peut dire diffamer kombo na ye lelo boye to moni Zuma na je sais pas so ben ni prophète soki nani na ndeko na biso ya journaliste bavanda ki wana koya ko diffamer papa Kulutu koloba ete papa Kulutu afingi mowei abaku conscient yo yebi ba bloko wana dezalaka yo polingaka vie na yo makasi po ya za ya pa na biso ya Jerry okoloba ni ntango yo pe na si omona vidéo omona ki vidéo wana ça milobeli ndenge nini c'est vrai ou c'est faux? T'es dans l'intimité, ça le kuta. D'ailleurs, déjà, on a biso à Koufi, à Tiki Batou, par famille, on n'a pas si. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, déjà, nous ceux qui a solo, papa Kulutu à Lobaki, m'a pour l'année Koufi, famille, on a qui baya, bag mika kokende. Pour l'année la papa Kulutu, on a des gens dans le kuta. Bazuma bazbofa na trop na ba bêtise na trop na bato belu eza ba mensonge Zuma komi kolia mbongo na lokuta akomi kolia mbongo na lokuta mais oui mais si on vend de la moto c'est la moto analyse eloko ya salité koko c'est la makambo c'est ça si je me souviens to mona boye to vandi to lali to la muki boye bato yo Zuma nzaka ba mika na bango alobike baboma bato ya nanga yimtalinga bato na kasi boye surtout kutunga lobela mingi oyo bisto protège kaza valeur mams c'est ça je suis peut-être to là to vendre to bi mam Zuma pas conseiller mams makambo ya boma mutu mais oui Zuma za capable si ko ta elo asali papa ko ta famille bota donc oyebi elo ba ba comprendre nanu ou bien soki vidéo ezali bo la kisabiso kasi bino bozalaka na papa Kulutu soki vidéo ezalaki famille ya mowei balinge balandela papa Kulutu parce que basaka na mowei te Zuma emo ba ke vidéo ezati parce que Zuma ndazana za après ya oboma mutu ya soki vidéo ezalaki Zuma déjà lingaka kende déjà na famille wana ko diaboliser ba ko ko porter papa Kulutu plainte c'est ça oui vous avez raison place wana ozomona Zuma za déjà ndoki ndoki susu na ndenge mais za ndoki te ya na ngai mais oui là ozokene ko diffamer munelo mo bato musupi ba o batim ba te ba boulon PDG solo aya fini mo wei o mission nani parce que même dans ngambo ya famille libota ba considérer papa Kulutu c'est ça oui ba fanatique ba tout le monde fanatique ba commentera papa Kulutu faut zo trophée boyna boye parce que tant ba mona ke o yolobi ke a fini mowei parce que dans ces pénaba la famille libota ba linga ba bêtise te quelques autres c'est bango ba kolinga ba linga ba buzo bati so muta sale lo wana ti yo bimisinana mais ça les bolingo fi ke ba la famille bota bango nyonso bakada conscient avant basa le logo ba analyse kanalo ba tali est-ce que c'est vrai pour basa le logo wana ozomona c'est ça donc Zuma azandoki ko inisa mutu na mokili oyo na logo ya salité eza ko famille ba biloko yende Zuma salaka mais oui ça la ressource yende salaka ba biloko ya salaka yango ba milango ka bato afinga ka bato ki mutema mabe ko finga ya ozomona Zuma côté na binoté bien baza ba cookte ya na ngai Zuma déjà aza
kotonga bato banini so batonga baninga na ba nani ba yakola na tu ba na tonga kana linga bon makasi bon ba nini atonga bango puis atonga mais bolingo ba lexer na TV bongo pena bolingo kolanda bolingo wana te bolingo wana eza nango eza bolingo solo te eza en fait babloga nde ezalaka ka balakisa monaki na lingo mais balinga na raté balinga na raté parce que koyo kokosela moninga makambo boye ke afini oui c'est ça ils ont grave ozomona mususu bakutana bango pete na vie siko kofikelele nini papa kuna ndimi pete ka yebi mwana mwasi wana peta moninga na réseaux sociaux balobi aza soki nani aza musicien aza soki chanteur azalaka mpena na ndeko moko mpe asalaka bafilme boye ajouaka mpe epa na ye ozomona ayebi ekutu te ta mosusu kokutela bakutana te soki akofingelele na problème nini mpona nanu bazala na problème est-ce que mwana mwasi wana déjà leka na te vafinga papa kulutu est-ce que mwana mwasi wana déjà baswana na papa kulutu bomolaliwana papa kulutu abandaka kofingelela ye nini ozomona do bazulu bakoma bakindoke basume comme un professionnel bakoma très professionnel na donc kasi te omoni moto akoselaka moto makambo kindoke ezaka professionnel moto ayaka na mensonge eloko moninga asali te yo olingi okomisa yango ndeti yango oyo kuna promotion théâtre ozokoka te théâtre ozochite ezobambana seke obambana kuna ozokoka te voilà, beaucoup conscient tout ce biso sujet on a comprendre déjà que Bazuma en tout cas bazoya ko diffamer na kombo ya batu directement à la personne de papa Kulutu ya famille Botagiri comme Betox tout que directement na moi si o ya zarapé na ngabu na bino Dorcas Bolokoko tout mon aki sous-souté a bunga vraiment na internet lelo boye tomoni ndeko na bino moko pe azwaki temps ya koyamba ye na plateau koloba ete moto nyonso oyo azwaka temps ya kokende na Bella production pourquoi il faut nsima na yango afinga Mams ebele ya bacomédien na ebele ya bachroniqueur soki akomi famille Libota il faut automatiquement cible na ye et comme Mams ndafinga okoloba nini par rapport à malo boloko comme talobi bongo chance ka komoni boloko ko kande komoni boloko ko yebaza bololo ozomona bazo asali boye asali les contraires bato mingi nde soki s'attacher pas Mams bafinga na bada belle vie ya uzaba kokite ya tout la vérité Linda n'est pas que Linda depuis a comment retourner les places tout le bagata tourner na Bella kati tout le monde peut bande musu ba tourner na depuis a comment libre depuis le on a empire du mal c'est ça est-ce que a finga Mams nana finga Mams te Linda finga Mams te mais boloko ko lobi clair neti batuni abi misajo neti motuni o azana Bella afi ablo azai kuna komi ko tourner les places nyonso alobi cible ya batuana ezalaka Mams ba cible ga ina ndenge ni ba finga mutu te le contraire bino ne kutu bo finga ka vous comprenez bino ne bo finga ka parce que to mona ba utaka na Bella ba rapport tourner na SB oui tonton o tourner na SB na Bella to mona ba Pierrot Ndombasi ba Gesho Spawn Da Costa tourner wana ba artiste côté ya ba chroniqueur to mona te ba chroniqueur to ba analyste to ba communicateur ya madame Baya kofinga nani Mams osomona do bazaba ndo bato bazaba chaba bazaba ncho ben oui koloba bongo te za makasi te yo le mot ça lokuta o le mot ça mensonge ok les contraires batunde ba utaka na kati ya SB ba kofinga ba ya kofinga madame Belleville ya loba londe ti bananyo ba ya rapena bo ba fingi madame Belleville et peut-être yo bozo boki na bango charge te boy te omoni ngai na loba rango bien ngai nazaka mutu boye na yaka pona telemela bato basalaka mabe mais na yaka ko ngala ko yakti ko na charge ka bato ta théâtre c'est ça na lingaka musala na bango na linga komba na ngeza musala mo ke liboso balongwa nde na ba bêtise komba na ngeza ka deux ans ba artiste mususu ba zana kati ya bêtise bazali bazé belé na ko
tant la comme on monte basé et belé ba artiste ça ba bêtise on nimbi combat na ngai na lo balongo na ba distraction balongo na ba bêtise ba ça aller musana ba ah c'est ça eh nga en tout cas vraiment franchement nga na mona mutu moko ta uti na SB a comme pour tourner pas madame Bellevie abandi ko finga même c'est ça les contrats bateau kutu bazala ba wana ba jeton au mona ba bagi ko ba jeton et tout mais li kamopé ba jeton oyo ba nani mona moi si moko boepe na landa ki yango ka vite fait aloba ki yango walobi madame Bellevie na ba émission boy alika nante alika kala na ba mafinga kaye ayana nous ko répondre te mais ba réponse na ye ezaka ba mbwa kela bwa kaka na ba film oyo ya sala na ba scène na ye donc ye alors les ça la émission boy azwaka temps ya ko bwa kela ba to ba mbwa kela na ba scène na ye okoloba nini par rapport à wana te bilo mususu bino ko comprendre raté babakeli mutu mbwa kela te em suna scène wana izo senga lobelo ko moko so aloba ngote po yo e concorder na premier yo zana yo mona ate même ba couper ba c'est la challenge ba madame Bellevie babi aloba ebele babi o nani madilu o nani boye o koto zongisa o banani ba nini babenga ngoni ba ménopause sa mobali boye na boye donc ba pesi ba biloko oyo Bellevie kandi aloba yango na scène que eza réellement eza mafinga eza ba mbwakela rabato mais eza wana eza eloko to vivre la mukili mamba lobe eza eloko to vivre la mukili omoni mwana mwasi oyo so omoni mwana mwasi aza na ba problème ebele bakoma ba kanda ya ozo wa kanda suneni mwana mwasi so aza na mobali te ozo ba trop colérique muzo mona ninga naka bazaka moi muzo mona kasa eza biloko alobi oyo esalemaka yango ya beti yango kaka alobi yango donc eza nango vie réelle kaka ya lobi mais eza mbwakela te abokela nani mbwakela mais yango wana naza sa mobali omoni sikoyo yango mona biloko mosusu olingo kole eloko oyo oza bongo te ya koloba bongo te mais ntango yo ozwi eloko moto alobi eloko mo boye wana yo ozwi yango seke eza yo mpo ye alobi na ye yo kolango mais seke eza yo c'est ça baye na babétise moko boye awa bazoseka biloko bilama madame Bellevie kana alati ese madame Bellevie kana bima lobaki hem te yo esene publicité bino boyeno bazoboyeno osika so ya sani tomoni kutu nani Deborah lati même bilala ti ba presque même bilamba wana ba akomi ko jouer yango na ba scène na ye so epesaka pasi komona actrice est-ce que aza pas actrice toza oui aza pena actrice aza leka na groupe si so oza ne tiktokeuse erango pasi te mais kopesaka pasi komona actrice comédien azoseka ndeko na ye collègue na ye c'est ça pe azosekele mpona azofinga to azotumbo azosekele na mpona nini parce que eza bilamba oyo sekeye mpe azosalela magasin wana publicité bazoba osalela magasin wana publicité sans le savoir parce que eza bato misusu oyo bakipaka pene babétise te ntango amonaki na Bellevie alataki yango amoni bino molati yango amoni isi mulata me aolata yango akeluka wana boutique osa publicité sans les donc gratuitement parce que bapesi epe mwa mbongo ape ozo comprendre nana opesa mbongo yo osala ngo baseka omoto obibi soba osala ngo baseka mais omino soba osala publicité mo gratuitement bafutela ngo la mbongo te posa eloko bongo ozomona azolata même textuellement même bilamba wana wana omona boutique wana babenga so madame Bellevie osala biso balati eloko moko pokoma osapena mamikale yo lati eloko mikala bandolata yango mikala nde banani bato baolata yango yaya takuta yango bordir makasi boye pourquoi bordir makasi boye ndeko na ngai ya mbali bino bakomi bino moninga alati asaye publicité bino sokomolata boutique yango koma boutique yango mpe ekende elamba wana elamba madame Bellevie Canada ezwi en play tomona mpe bafali namonaki yango momimo babikuta osomba yango donc bato dia bamosomba yango bato azosomba yango eza publicité ti asali na publicité bino babandi kolanda yango bose bofuli so talaka bafie ebeti
c'est bêti ba vie publicité wana et bêti ba vie ko le ba film musu ya mams ah ya nini kasi ba ngomba nini ozo bita bordi ya makasi melika nini dans les OK ba communicatrice communicateur ya mams baza batu mo mams fa benga na bango ozo comprendre ba yande pona ko la stratégie nini ya la promotion madame Belleville et non ya mams ba ko fo boyina batu ana fo boyina bango baza bandoki ba ko détruire makasi ozo sala boy po nini o ezapela pour dire makasi boy lika mo nini vraiment fo boyina bango ikamongo nini nzambe na ngai fo boyina moi parce que bango ni ba ko détruire bino ole ba sala publicité ya mams bango ba ko même ko sala publicité ya madame Belleville donc beti ba vie belé talaka ba vie beti ozo sala mo promotion gratuitement ba fotelo mo ngote OK keni ko sala film soko lingara mams c'est la film promotion c'est ça film eza na promotion mais bon ba sala promotion na bango ba zo sala promotion bino côté no promotion zo leka kitoko so no ça so côté na promotion na makasi ba film ngano talama ba film zo talama te ba film talama te ya tikolo ba problème donc ils ont bêta ba vie belé bango ba promotion bozo sala ya makasi parce que bino ba film minzo ta maté su ndenge ni ba film zo tala maté nzambe na ngai boy ba bêté ba film zo tala maté ba to tala ba film était parce que bango bazo ya ko sala ba biloko mo boye c'est ba bêtise ya na ngai on se concentrer dans bilamba en tout cas dans bilamba muta sene publicité za bilamba na yete est-ce que bilamba ne peut être que za mabe est-ce que na bina tout non suma ala moi si ndautu bala awa mtabala awa tumundu muna na internet abali est-ce que moi si na ebolata yebite aza mukuse boye ici madame Bevika na lati moi si na lati tu comparer ba ezande nini kasi obi soki moto ba diembi ami diembi to ba diembi ici oui ma connaît patinaka nana nga bon nana kotika bon abakuga te koloba boite pardon ça la passe makasi te pardon pina ko bala kimia pardon nana ko patiner makoli ko patiner bongo pour lobi na ngai ke madame Belleville a telemi moi si azuma a telemi soki ba temi sindeti ba mi balé madame Belleville alati faut la madame Belleville le boka mobali moi ça soum azo patiner mais wala liwati azo patiner tu au monde en suka abandonné zomona donc toujours ya tout ça la promotion tout tika babiloko wana en tout cas vraiment tam soso na boutique wana ba robinga madame Belleville kandi kuto ça la deuxième publicité pour la deuxième publicité OK mais ça la paie bien parce que bandeko basungi madame Belleville zo sous deuxième contrat madame Belleville zo sous deuxième contrat zo sous nini boye zomona ça bozoba voilà merci beaucoup baku conscient to komi to komina biso vraiment malin biso ki na biso na suka lelo boye to ekomona to sola ki yango to ekomona Zuma koloba oyo famille bota babandaki déjà koloba yango mais Zuma ko confirmer yango lisusu na TV alobi ete lelo oyo babakouk bakabwana na bango bakabwana et surtout il a précisé beaucoup plus ba communicateur ya bino babakouk bokabwana na bino misusu bakene pa mwana moko mususu oyo eza Michou mususu bakene susu pa mwana mususu oyo eza Naomi Lokwa koko mona Zuma ko confirmer parce que biso toyebi ba communicateur bazaka moko ya mams ya mama mais comment na Zuma ko confirmer yango na TV que ba communicateur ba kabwana na bango misusu soki soit disant batika les pas mams misusu ba koma ba mwana Michou misusu ba koma ba besu pas mwana Naomi Lokwa en tout cas makambo lobi makambo Michou nani Zuma lobi oyo éviter depuis ka ba kabwana na 4 parties. Ah, il y a alors 3 parties ce qu'on quatre comme lipa pena ba kabolo pena mwana azu eteni mwana azu eteni donc mams ndinga zana azasu na bato balonga te ya tikolo baboyi tende kona ngai ya mobali bana ba mams bana pa mukoza ngwagela baza pa Michou baza isupa pa na Naomi c'est les 4 bakabona na 4 parties tala ndenge bato baye comme ça kutuza mabili sona likoloni bakabela ba mbongo ya tikolo baboyi bana na OK ti je so ba offrir mams pour la mutu moko boyi
ozomona ta niveau ba okomela siko ba komela ba communicateur ya soi-disant to ba communicateur so ba komela ba ya Michou siko mukolo Michou akokamane na ba fina mams mais ba ko biso to ya biso to ya poto ko bisa bango to yebisa batu ta bato basa batu mabe ba créer ba bande c'est ça ko ba ninga basala ka te bino motela bango rike mais loko bino mosali bango ba ninga basala ngo te yo so mona que so mbongo ya Davina communicateur to communicatrice moni ya madame Belville o akenda asa so mo jamais non et pas Davina mona te ata mo voter non to mona so pas que so ba mbongo nini wana mais bino ko la bo fo mona ke boya ko soutenir muninga pona mbongo oui c'est ça on a pona ba intérêt ya mbongo tika boyo so mona tisa mabe ya so mona makamni uzulu ba te makamni ke mam sa so kabaliso au kabate Mam ça zo kabate ya on mou kokile ndo ba Michou ya uzo mzafika makazi bokaboli ba fanatique mam ça zo ma fanatique te mzu peso to compter lelo pe mam zo lelo akoko ba botira pe mukie ya nanga zo mona ba 32 vie zo beta ma zo lança ke donc ozo mona ke mam ça kiti po nini bokabwani oya ke ko ba o ke ko ba bazo finga na bango na bango puis ozomona azo confirmer yango na te bango bazaka pa ba Michou basuma pe bazali ba Michou lelo na bakabwana bakenda bakabaka zuma za su communicateur mam c'était basuma pa Michou ba moura ya tikolo ba vérité boya ta kota on a te bozo ba vérité ma ça vraiment ndeko na mobali ozomo donc bakaboli ba fanatique ya mams mams asuma fanatique te so mams asikana na ndambo tout sur 10 Michou a combien Nani producteur a combien Naomi a combien même c'est moi qui a combien beta dans le calcul bakabola mo pena kati 25 ya nanga mobali même ça ko zo belete ne ko nanga yi producteur 25 ya 25 ya nanga Seigneur Jésus donc tous ceux qui disent donc Max soit 2,5 Michou 2,5 pour 2,5 non 2,5 dès qu'on a pas les causes beaucoup ça même si bon non mais nous avons pas donc 600 ça on va maintenant 25 au sali Max mabe non jamais beaucoup comment dire niveau là beaucoup ça la nuit mais sauf voilà quand même bakapoli ba fanatique mais souvent c'est pour confirmer la TV film souvent mais où tala omoni ndoki ndoka koma na niveau mo boye suka daza awala sekala rakioki ya pardon ngolo banini misana ba wike misala o basala kana nkati mini e ko mo poisson ne bakabwa ya wo mo ba tukukumu kuma suka pardon pour na ko so supporter o vérité makasi ko o lo bakika o bakabona 4 personnes même ça doit être ya zo kati ne mo ba 4 biteni panza na ndunda papa bakabola o kuna kaboli o kuna o kabola mino yo moni bistouri o bisa mams batu wana basa batu kusa fo benga na bango c'est ça fo yebisa ba ku bacha babata ka bango sunte ba ko 25 au kokolo bobo tala biso to ya to chapwa o mun benga na bango ba belé na ba commentaire ba ke ba ku mususu bala na wana ba commentaire ba ke yo lo ngwa kuna yo za kana famille bota okoma ofinga ka côté ya mams donc yo za kana famille bota te bala ba zo aussi wana ba ba inconscient bien ba zo aussi biso to ya ko sala ba critique pour bala de la critique on a ça la critique mo normal c'est ça ils ont la série so boya so tama ngo zuma le bon ba sitam azabu ba zo aussi on peut commenter donc c'est que on va na donc yo on appelle chez moi était le message donc na ba on peut pas accepter ba bêtise ba kabola bino ko sebi na bino ba so ba pela ba commenter oui zumo ki na ba mo bien olobi ya solo ba kena mutu te bozone ba senti ozomo ba kena mutu te ba kena mutu ni ozo ko mabika cité so ko ba ta mutu ba kena mutu ni bien alors ba bêtise ya ko kabola biteni bali ba za biteni bino ko biteni ba ko 4 biteni Michou a biteni na ye Nomi a biteni na ye producteur a biteni na ye Manso a biteni na ye to civici to tika on a pardon ba kozo ba mabe makati pardon donc comme il a suka mot de la fin to ka bona biso mot de la fin sali on ba ba ku so ki tile lo zo comprendre kakate mam spa o ki kana shit
faut vous comprendre. Il faut vous comprendre. Si vous autres timbaté, vous comprenez raté vos moments comme ça. En tout cas, merci d'avoir tous apprécié sur confiance. Bambo de vraiment bateau nous va aller biso. Mote na nga sous na Nora moi mon conti la nièce de maman chérie. Bambo de nous trop que c'est na mote na Luis Mbete. Mais si vous mote na artiste Yaba. Bambo de nous voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Vraiment, merci. Nabaïnion sont pas 8 ans. Il y a Kolanda Bisso du début à la fin parce que vous avez les alliés vraiment marqués. Donc, comme il a besoin d'un souka, il y a émission de Michel Mokolalelo. Merci parce que vous avez dit on a très nombreux. On a Kolanda Bisso. Vous pouvez toujours confiance. Vous allez avoir la prochaine. Allez, on se retrouve très prochainement. Bye bye.